Yo biminga kutu ndumba pe. Et pourtant na omona yo moko za na face ba ndumba maka. Donc ngana za ndumba te mais tala na ba vitesse na komi pe para nga pe po ba baba na pesa nga ba respect mo boy. Connaître na TV boy mana nga komi maela omona komi trop ndumba donc na omona penza ke mi balé exemple balobi mi balé okoma trop direct na bene na yo donc ba sous coup tu vois que nango vraiment les colos très très impoli. Babi qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est bon. Bon déjà naza ndumba te pe naza impoli te mais boy ba que quand on est en train de faire un travail d'abord aux les moins âgés mais on a plus de lumière et bien d'accord ba débat belé toyebani ezaka na magamba musique teza na ba domaine nyonso du coup et si naeba na que faut na me maka charge wana parce que voilà il n'y a rien à c'est pas chaque jour que je vais me justifier nga pe na komi ko lemba nanga ko justifier que ouais nazana nga internet yo biminga kutu ndumba pe et pourtant na omona yo moko za na face jour que je vais me justifier nga pe na komi ko lemba nanga ko justifier que ouais nazana nga internet yo biminga kutu ndumba pe et pourtant na omona yo moko za na face ba ndumba maka donc nga nazana ndumba te mais so mta bengi abimisinga ndumba vraiment tala na ba vitesse na komi pe para nga pe po ba baba na pesa nga ba respect mo boy connaître na TV boy mana nga komi maela omona komi trop ndumba donc na omona penza ke et puis si passe mais samarino alo nzambe ino ndumba Bosco nalobi nga pisco na ko poser ma question donc na kin bozala ka bandumba makasi po lobi na copier nyosa mabe akido na kin bozala bandumba makasi mambo bomba te yango yo wili yango c'est que faut botika po biso tozoya po batebele bazouta na intérieur so bakuti bino bandumba mabe makasi il faut bien on changer alors voilà et puis pour tout ça on a tiré la masse samso ba libanda wala balobi pe banzembo no za trop usage unique bekobetaka 3 mois net nzembo nini ebeta yanga 3 mois babi ba jara ba musique no ba selekele beta ba usage unique donc 3 mois rara c'est bon non donc babi ba ozela yo est-ce que ko beta bdo net ba be profiter to ko ka bangobila etikali c'est ko na Congo to koma ka ba complexe ndenge wana donc tolingaka bomoni nos il faut beaucoup kanisae na aîné et pourtant il y a zo proposer nano yaye il faut ba débat onde ça la tango balobi ke ino ça za direct ça pour na biloko ba en fait les gens te posent des questions ya ko dénigrer yo pour ba matisa ba aîné tango yo répondre na ndenge yo se défendre netinga par exemple je peux jamais avoir nani guerre na quadra mais tango par exemple nandenga ba evre lobineti banzemba no asere kelele ka 3 mois eleki mais obeta ndeti bango bina ba boni buzo baboy donc kanisi peza kinga nzembo nanga pe ekozala bona nde ba réaction ça sincère parce que on est tous des artistes et on vient ici pour se défendre mais au moins na ebi que partout nazo kende depuis boka inos biwana abandi de l'autre banzembo nanga bokanisa ke soki na ke bet. Heureux de vous retrouver encore aujourd'hui, toujours à travers notre chaîne en direct Juka Télé News. Bienvenue dans notre émission Baïba Kenda Sango. Baïba Kenda Sango présenté toujours par Aurélie Vangoula, maman des garçons capables, autrement dit la mingazor de la presse congolaise. Le nom de Baïba Kenda Sango binemo boyebi na yambaka bateau Bakenda Sango. Na respectaka d'ontologie, il y a émission na ngasoko Kenda Sango témoina yamba na émission oyo ezali télé na Baïba Kenda Sango na yambi pona bino nani. Nixonlitoutou.com. Voilà, on s'est dit sepeli, boyebi ke aza grand warrior ya kusakana te penda alobela kamakambo afali na ndenge ya mukete. Na Nixonlitoutou to kolobela to parler sur makambo na bango ndezoleka concernant bango ya
le 29 octobre awa ndeni bazo préparer yango to ko taper la actualité mususu kaka na kati ya émission na biso awa ensemble kandi tozo kenango wana avant na pesa Nixon et tout maloba to porte na kota ina émission na biso na pesi mbote mingi nanu na balandi nyonso ya Juka Télé News babole na biso o to benga ka bango ba étoile ba mbote belé bisika bozali merci na ba partage ba like na bino ba commentaire et ça la kabiso bien makasi place to kine moi mabe bo pesi na ba commentaire to bongisi na moni susu mpanzi Juka de la presse la maman des anges adorables bambote belé bisika ozali papa Joseph Magloire na kati allemande bambote na yo bisika ozali Judeka mopa au soda poto le sako na bisika ozali akosimande fungwa na plateau na kota nanu nixonlitutu.com Nixonlitutu bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé maman nande mombe toros. Na mona ka baspe bamba on des autres indeseke kitoko. Te biso ba royo respect so mo sur la TV mambo ezalara respect ben na ralia. Était son sono ya concert à le 29 octobre préparatif na ngani. Concert d'abino le 29 octobre aujourd'hui ba de Paris d'autres. Tout ça concert le 29 il y a bien mambo ezala. Pe présent so fali pour pas ana sir na wa elo ne so ana sir. A BP OEP ya zali. Azanani pe na mboka na biso ba kontaka nani pe abia o sepelisa bana Congo il faut sepelisa bango c'est sepelisa côté ya zali na kata martyr ba pe na biso ba beta ke biso tozala ke jibe pe na we ranson ba blaze bula ba beta wana pe na so wenyo ya kala pe abi na kilelo ya ko sepelisa ba jeune po ba jeune bana posa ba sepela na ndule na bango ya kilelo. On a sepelé déjà le 30 juin passé, bah j'ai une sepelé qui, n'andé bah grand la biso la bête dans stade bah tourner ça qui a ok mal. Est-ce que mine besoin de dire que stade doit me contour de ça? Toi sire. Nani, et là on est assuré que stade doit me contour de ça. Et là on sire. Qu'on a besoin pour éviter bat. Et là on te sire et sire. Peut-être ebi côté pas sali. Peut-être ebi ndoulo beta. Peut to beti le 30 juin on va beta qui on a ba beti bazong sabato na ndenge ya kala ndenge pe ba maman bazana ka ba mo ba bani mo ba resonner papa ya kala pe na kilelo fallait beta na ba génération ya kilelo pe a se pelisa ba jeune o ba pe ba lelo a beta pe ndule mo sengeni ma ba o ba beta pe a ko se pelisa ba jeune ala lobi mo habité na auto di ce stade di martyr aza sir pe stade ya martyr tonda pe zanga mutute. OK. Kindenge héritier wata amemaki kisinzora na poto parmi l'orchestre les cas batika leur memé na poto te mais tout le monde qui à notre grande surprise héritier Watanabe amemaki na poto mais lelo kisinzora akomi koboya ba bien fait ya héritier Watanabe pona koloba onde au monde to bato ndenge to bato il faut y bara peu oleki na ba orchestre oleki pas JB ou pas Kofi et l'eau mo pe ça bien te au canapé OK des pays mo boy alors boya muto il faut y bara moni héritier OK na JB piana mimi potote Kofi ozana ya mimi na potote héritier bele ba te kama pangu ba ki ba poto yuba mimi na poto oboya muto mo boye oya mimi poto mo kana kite tato ça mabe ko boya muto il faut y baka poto nini muto amemi nga koto na kana kite ba pinda nga na mona ngo héritier memi yo ba mbongo etamaki ya G ba mpeta kama ya G pas me avec Christinzo le pe Christinzo ba moté pe ba ko compter pe Christinzo amona Tour FM amoni pe poto lelo yo mo boy héritier au point muto bien héritier Watanabe a idéologie à wera pe wera memi ba artiste comédien belé yango idéologie héritier Watanabe nango amemi yo Christinzo lelo moi ma bezala nango mais il faut ba bien faire ça nango oro ba héritier mimenga rapport tout ka pamba asala kinga botazo senga na émission et tout ouais oro mo ignorer na ba émission talabo il faut ba bien faire attaque que sort ma bezali oro bo héritier pe alors au boy héritier au commis na fali est-ce que biso ba warrior to yambayo pe soki au boy héritier lobi kuno boy pe fali moni ozala pas fali pe au boy ra fali le lokomi pas fali to lingio Christinzo ka to yamba ote na ba warrior
toboyi yo pe tolobi lobi kuna po boy hérité to ndima ote mais to mona ngo Kisi Nzora déjà a commis déjà ko kumisa fali comme ko mama ba fali tandis que fali o ya finga kala ko lelo comme ko nga azonga super fali bino ba wa soma bongo na no boko yamba ye so to bokena ngondeni teto yamba ote ça comprendre que pas fali des akimi asa ki erreur ya ngo salimo retour aya pas biso na avec intérêt to yamba ete azonga panza salaki po hérité sali ba bimoko Kisi Nzora na poto pe na ozo Kisi Nzora bi malora merke mo boyo ala tababila mo minene na ala tasoba nini na comme hérité watanable amema qui parmi ba orchestre qui n'a pas même qui était à autre pas JB Likemba pas Kofi Likemba ba memio et pas hérité watanable le lobo hérité oye pas fali poupa o muta présenter Congo en matambo kanabiso parce que to mona yo pas fali ndimi yo puis lobi kuno boya fali to ko nimango pété Kisi Nzora vandaka ko soko sita carrière na qui porte parole so pas nani songolo pakala biso tona to ko ndima soute oye na ngamba ba wa po lobi kuno o boya fali alors président a présenté mo papi a présenté so na papi ya ba azo présenter mboka na biso to linga to pote ba buzo ba mo lobi kuna pe fala ko même pas mère ka même pas mboka mo kenda te pe lobi kuna roboya e pe po boye to nimito to ya mbopa na ngamu na biso mudu mo salo ba bien même poto kana te na fino ke poto pe Kisi Nzora na be porte parole mo route ozalaka ya kala lelo mi manki ote lobi kuna oboya hérité oya na ngamba kuna mona ka sa ki erreur anga sa moment de retour pas na bino parce que pas fali sonde ya ngonde penda ke exemple pas dans l'année wa mais ça leke lo mobu a se ma kam na ngamba hérité ye aloba biso to mime koto moko te poto na ya mona on peut hérité puis ya ceux qui sont pas hérité yo boye hérité ngoya na ngamu na biso to yamba ote pas fali poupa pe lobi kuna opota buzo ba pas fali to lingango te c'est que bangamu no zalaki suka pe na bangamu na yo ye zalaki biso pe to cadrer limite constater comme ça fali na internet aigle yo muto rotondi sa marti yo te muto loba biso zali Nixon le tout point comme rolobela pona fali to nimi ote o zapo lobela fala rotondi sa marti pe ye bana muki mu fala rotondi sa marti to zana posa te yo lobela biso suka na bangamu no zalaki pe so bangamu no ba boya ki yo kendo ko vanda na pala luka artiste musicien no sepelaka o lobela ye pona biso to limite to koyamba yo Kisi Nzora pe to bi lobi na kuna oboya biso lokwa yo boya ba to bengaka oza artiste porte parole oza leader obengaka leader lokwa mesana olingi okota porte parole ye maka bima ki leader na ndenge na oya pete na fali en tout cas mais Nixon Litutu to mona ki fali poupa a critiquer ki bato yo kaki plutôt que fali poupa a critiquer bana wengi est-ce que c'est ça fali a critiquer bana wengi te puis alobaki na munoko na ye abingai na kotondisa martyr aza sir na oyo azali pe na star munene na mboko oyo aza sir na bandenge na ye bavie ntango bayebaki déjà bon déjà entre déjà bon au moins les chrétiens ya ba grand ou ba betaki le 30 juin a chrétien ba grand te asepelaki na ba grand ba oyo basalaki pe azalaki fanatique ya wenge fali poupa azalaki fanatique ya wenge asepelaki na ba grand eloko basali mais ba grand eloko oyo baloba oyo ye fali alobaki nga na kotondisa marti azaye mo ba grand batondisaki ngo bazalaki ebele basanganaki pe ayebi koto pe azali eza te fali alobi bongo ba grand bozala swati mamumo keto pa na ye pe ayebi oyo azali afali po ya kilelo kilobi kuna bozalaki ana fali azalaki eloko te pa na bino ne bozalaki eloko te na ndeni kasi bango bazalaki wana sera wenge wana fali aza fanatique na bango lelo fali aza su fanatique na bango te aye aza aigle apesa makambo na génération baza lelo asepelisa bana Congo pe apesama mboka na biso bayeba te star mo bamunene lelo ba Michael Jackson bapays bazalaki ne fali mpe aza na bakongo mpe bavie na minute baza ena ndule te bavie baza oyo bakosepelisa biso pe bafali bazali Nixon Litutu poza wario to nini na minute za ndule ko sepelisa biso te vraiment Nixon Litutu sona zalaka wa wengi babeta ki ale 30 juillet terrestre stade de martyr buka na kike ma ce que to ba ke ko sepelisa to te ka fali poza wario to te so yaki na yaki pona so na yaki wario la so nino la so
musique ebetama na kata Martin ngana kende te pona awaro pona kenda ki na ebi ba vie ba beta son ndule mo makasi o sepelisa mokili mobimba eloko ezali mutaina aya hamiko ebi ngana tonsa mata sir pe ayebi ko zali aza fali pe ko ebi no ba artiste bo na Kenya fala bi monde te aki na ba mère ba Tanzanie ba o ba o fali azo présenter drapeau na biso Congo et pe pa pona ye moi na ye alobi nganda bona tundisa marti il faut bondima ye akotundisa marti bobo yango te po bino bobeti wana bobeti na marti beti belé peto mona ki biso za présent marti etondaki mais ndenge mezalaka te ndenge wera ye moko nini marti ebukana ki le 30 juin Nixon ni tutu marti ebukana te bato batondaki na batonde na bango na ba façon monter ça oyo mo wera de la forêt a beta ndenge batondaka puis ba kota ki libanda martin tondaki ya bongo moni pe ba vie pe ba beti ndule ba sali pe makambo minene ba tika ba petit na bango pe ba sala pe makambo pe fala za sir ndenge wera son a beta na kata martin na tondi sa bato kota ti na kati yo senti bato tondi pe ndenge fali pa linga sa pe lokwana bopé ça petit na chance à ça pe loko mino pe bosala pe mino bosali trop bobeti bato ba nimino de la forêt jibe pe na papa chéri moto pamba to nima yo za pe tika pe fali pa beta pe ba nimpe aigle kota zali on pa rei mago pe après ça pe ba mwana pe ba titre na ndenga zali moni na yo ki olobi komba jibe piana et refléter ngal susu to mona jibe piana andimi maître Gims mais aboy fali popa Nixon toto Maramba on est kendele na oki lobi awa au sali belo JB sko ika le même JB andimi maître Gims aboisko fali popa elo comme ça ngai fa JB piana fali ama petit na e pe babado zala na e elo ndima maître Gims pour na France abeta musique en France même musique pe fali abeta pe musique internationale azaka na France te azaka na Amérique pe artiste américain ba sepelaka na e moni alors ni ma maître Gims ndima pe fali pour ni ma maître Gims pour azana kasa France abeta musique en France ozobo ya fali pe fali ça la musique makasi fali abeta musique moko sentiment mindele ba sepela nango batunyo ba sepela nango il faut obo ya on ni ma maître Gims obo ya fali pour elle abeta fali na kasa Congo pe fali abeta musique atozo fali mutu pamba mais ba pe étranger ba on dit ma fali kota zali fali abeta musique mo ya kitoko a sepelisa mambo kana tsa Congo va vivre betina na bon maître Gims abeta kitoko maître Gims abeta la musique ne peut bien na kata France bandi maraye na kata pas abeta musique à France bandi maraye ma maître Gims ali kolo abeta kana mais fali pe aga na France te aza partout aza na bakata Amérique aza na pays étranger bandi maraye ce qu'on a eu Nixon tout maître Gims fali poupa aujourd'hui on deni ba na même point d'égalité nous sommes moi quoi l'équipe moi quoi ça ça muninga mutaleki muninga te maître Gims na fali ba ndenge moko mutaleki be muninga te fali beta tote bongo po fali na baba na nule libosa maître Gims abanda bima fali na libosa maître Gims pe lelo na ba vitesse maître Gims ça nango et l'autre ba mo biso ba français ba reconnaître mutu aza peut mettre Gims à reconnaître fallait vieux nae vieux na mamandu le peut vieux nae moni biso le to reconnaître on to te mettre Gims pe atoni sa baba nini atoni sa ba mindela atoni sa ba nini boye ezala mais mettre Gims na reconnaître biso ba mi po biso ba congolais to boya ka ba to po no boye moye ba te mutu le kinga mettre Gims ndima ma fali kota zali kimo ndima fali kota zali vie nanga banandu le liboso na ngai na idée siko ya JB piana ndinga boya ki fali pupa andimi maître Gims so ne pona usko moni ondeni zale pona ko kitsa fali na liboso maître Gims tondeni ya keto alors que la petite keto pe ali petite c'est azo gaz moni bino pepe wenge pe zo gaz ba wera son de la forêt ba zo gaz JB pa na papa chéra zo pe gaz na banenge na e pe na tabino bozali bostika pe ba petit pe alors ba joueur rose appelle lelo tout le monde va trésor pour tout ba joueur qui moko ba do beta ba zo ki ba gaz na tana bango lelo pe tout ça ba na ba meshaki ba zo fina ba gaz na ba ndenge na bango ba ki songolo pa kala ba zo pe ba ngande ba ndenge na bango pe tika pe na ba to ba ta ba bino bosila botika la pe pe ba fi ba sila te ba beta ndule et ça na bango pe fali
azotombola bango ba vie pa peut-être drapeau Congo est dans pays pour toi ba Niger ba beta Amérique est beta ba Tanzanie ba beta peut falloir patiki tenter abi pe ngape na zala on appelle tombola drapeau OK ay bino ba vie bozano le kina tef ni mi mettre game so ni fali moi na mboka na yo pe game c'est pas moi na mboka pe bono ni mi bango te ba peto mi ba beta pe ndule ma bien bino oni ma mettre game so boya fali eza niveau ya keto ozo boya pe fali boya mutu te fali pe j'ai bien pensé à comprendre Nixon tout bien selon yo j'ai bien pensé que les fali pour pas keto par rapport à l'obaïke mais andimi mettre games à boy fali pour pas ça keto ça j'ai bien pensé ça bon eza keto pe fali ba koto misozo fali kende vie par guette ba koto biso fallait que ne pe ba côté nini na Amérique Neymar zawana ba artiste minene ba artiste minene ba zawana JB la mususu ba rota caméra boy ba ebiete fallait pe aller quand même ba américain ba fallait pour pas aigle JB ba ebiete pe na mutu pa ba chez ba été l'ipsoli tout te bien ba dans le kala mais ko vitesse fallait dans vitesse mo mabe a côté man ba li doucement mo boy papa chéra côté gité parce que veut peut keto moni alors ça me so pe sa petite no chance pe na sima fali JB pe roye ba na bato mo roye ba na kité songolo pakala oh na sima ji ya fali roye ba pe bato belé so mi kiti ça alors doit moto pas ma so la qui moto pas manayo c'est kiti ça mais zo mi mati ça ngana ni pe ba fali azana azali numéro 1 so ko moi fali la numéro 1 ba mise ba beta na minute o baza pour fali ba mo misala fali ça ba bi fali za numéro 1 so ko moi fali numéro 1 c'est l'homme ba wario c'est l'homme bisoté c'est l'homme qui est pe ba JB piana na série na bango l'aime ça pour les gars TV ba bi nga ya numéro 1 ba tu ba ndima mais la série au fali za lelo voilà une baso ba langue trop ACP nango français anglais tout c'est là pe azam jeune mo ana chance mo bina international menga ayebi ko tazali yeba pe international yeba na mairie pe ba yo ka pe franc no anglais peut-être les kina ni ko yeba te anglais yo na mairie ko ba to dingala na mususu ah peut-être ababa na micro e ba nini ozong sa pe nini en tout cas ababa na micro ozong sa nini ozong sa nini alors que na paye ba tu yebela langue na boza na paye akena mika bi yo langue on comprend akena France ameli bango na langue basali pe ba yoka pe ba se pepe na ndula na to ko mentalité to ko nzembo o ba bazali ezate mona ma il faut to ndimanga muninga voilà ça va bien ton timaka Robin Mondibo aza musicien pe azondima fali ezate groupe Guess ma wota zondi mafali pe zapete pour la groupe na été bango ba fali c'est à fait normal faut ndi mafali il faut ba to quoi Robin Kobo ya fali to Guess ma wota Kobo ya fali parce que adolobi bongo full boss bina filé andimi aza warrior andi maraye pe bina filé elle andi ma ferré andi ma pe fali pe ayebi quantité fali azali ani mette pour na randi mais pour na kibina filé ayebi fali kota zali ave na e pe abeta ndule moto mona ko bina filé po bakena bakena France na fali to ndengeni on peut bien filer côté na mulongo pour tout le monde na Robin Mondibo azala mupandi ya plutôt fali pour pas aigle le gaz ma wete liko na ngosiko bina filer que j'ai sali à pensant il peut soit yé mupandi na no ce que bobe qui na concert na bino ya le venet photo bobe ça est-ce que beaucoup ko luka sous net na minute ami bina filer na France parce que ba fan na bina filer pe ba ko accompagner ba warrior pour batonner sa stade fali a mi bina filer na prototype ba kena ki okuta ne ba mi balé entre bana mboka baki okuta na ba mi balé na kata mboka wana pe petit peu alingrave na e na ba o e pesa aluka pe koma pe hérité na yo kana manga munene ngaloba même so hérité bula pe fali ta bula hérité bina filer ba ngana lingana ko malokola hérité wa taja bla ndenge azalaka pe na makambo ya salaka akindaki pe kuna pe amonaki fali pe asepelaka na star mombo ya sala maman bien esepelisaka ye hérité na bina filé na loba na TV la musunga asepelaka na fali na mambasa asepelaka na hérité mais otala fali aza numéro 1 pas na bango oyo a présenter mboka tu peux dire c'est numéro 2 ah il fallait ça numéro 1 pas c'est la peine hérité à qu'est-ce qu'on manque on a fait fallait ça numéro 1 alors il y a super hérité son ndé au moins makambo ndenge kende
te mambo ekendele vena biso héritier ayebi koto fala azali pe ayebi côté héritier azali là biso fala koza première héritier koza deuxième na kilo ndenge ekende moni mpo na ndule lero ekende oyo eyokana pe là biso tokota faire deuxième te mpo lelo héritier moto azali po héritier moto azawa po héritier aza fala besi makambo héritier apesi makambo on prend la simane bina fila la nepe simakan pourtant na mutu so apesa na simérité robino mundi bisazana Patrick Bekam pour pesa makambo Nixon le tuto OK na obongo première fali deuxième hérité ngolobi troisième et nani bina filé quatrième sikoto ina Patrick Bekam mikolo babi yende makambo Nixon tuto boyango kwado tumboli bina filé pour niveau na ya okota na bina fila azana pe mutakangi ndako on prend pour ba on est sur sali ba vi ba sali fallait pour sali héritier sali bina fila na mutakangi ndako ya bina filé moi héritier ko non pardon ni nano Patrick Bekam ko batte pas bina filé et non pardon non Patrick Bekam mutakangi koto ala Patrick Bekam bina filé ou pardon na bina filé mutakangi koto ana moi ko desate pas muta clôturer makambo ya bina filé niveau na niveau na monte Patrick Bekam alo luka lo vie aluka baye oh Patrick Bekam bayebi na kata vie à nouveau Patrick Bekam kili mobimba partout bakenda mais Marie so kenda mema Patrick Bekam ça Patrick Bekam ko luka ko luka baye tout Patrick Bekam ça yeba déjà kala baye ba fabrikas na yemo wa be atani comme leader baye be mama ndenge zalaka mate omoni po yalo yo ya obima leader okota niveau mo bina filé yo kana bina filé full boss pe mutu mo boye asa mamu le héritier a salama mombo so afa nyo sentiment leader pe alors que France yeba pe OK France pe na ba ndenge na na ba ndenge batu pe bina fila lo mwamanda ba ke France ake na ba ndenge na ye ake nganda be bina fila na ke France pe ba niveau na o eza niveau musique beta makile le niveau Patrick Bekam songo bunda na ba vie o bunda pe ba yeba yo Patrick Bekam ba problème et longoli batu na mabenyo c'est na bandenge mo na papa ya bolingo et soigner batu problème nzembo wana bina filé na bité to no mo lelo to mo na bina filé na beta musique mo aventurier pe abeta musique mo za concert alors lela ka mo na redi ya miss azolela par rapport bolingo mso na mabemo na bapalin azo soigner batu bina filé pe aloye ba si je ne eza si je mo bêtise te azo beta na ndenge moko boye pe sunga bato ba problème abeti problème yeba pe ba président ba pe na ba problème ba passer pe ba na ba problème azo soigner bato banganga kisi ba pe na ba problème azo soigner bato ba yeba azo soigner bato mais moko gras au souffrir na bolingo ke mal ma soigner ba problème ba te full boss a souffrir te arranger ki bato pe yeba yebi pe kota ke pe a vivre na ba ndenge mo be papa ya bolingo ayebi pe bolingo ndenge zalaka azo se ranger bat na baliba la père to bi problème munyo ça na problème père lo baté mutato mo liboso ngane o ngaki so nga président na problème te nga ministre na problème te biso tout on a ba problème puis arranger ki batu ya ki ndule na problème ba ba vite ma BP zali wana to ba no so reconnaître ba to so ngaki wana peut-être ba nzema problème ezo cartonné bina filé neno yo Patrick Bekam so bunda pe akoma pe lokwa bina filé bien sûr ba uta orchestre moko muninga na pe asevansa ki abetaki ndule mo e confirmer na mokili pe ngana bina filé. En tout cas merci beaucoup tout le monde qui est plutôt c'est Léo Scram bimisa ki album to yo ka on pété pour na yo Nixon tout c'est Léo Scram bimisa album après ministère congolais lokwa fali poupa okolo banetini VP a une idée ma bête ndule ba comparer ne ba comparer ba masse ne fallait poupa mais et simba qui pète on n'est ni pas ministère congolais diko na mafanda pe na poto il faut que simba il faut ni masse na e asa numéro 1 pour ni masse na mtotomboli Congo pe VP na ba boye ki ba ndenge moko boye yango pe simba ki te via beti album ne peut mon peut ku faire pe wana pe ba ni mebe c'est l'Austral veut pas simba qui te venez bien à la bima pas ouais rabeta pe ba nzemba ba chabani carton là qui veut alors mon dit ba Bliki Ton alors beta makamu et ndi ma pas nini Bliki Ton azo soyez à Bliki Ton on va comparer na mutute mon il le comparer na fali
pena minute so compagnie na fali aussi la balamako omoni loka yo ndeni ba mbaye baba musicien bon ba musicien ba niveau mo te ba yeba pe niveau mo te pe c'est le so yeba ni na msusu kana art na kata kinyao fallait ba ni na ba pe étranger nyonso so ke bitele ba ki chinois to kota toi partout na ba nini bokota na ki chinois na msusu lingana le ba ba cours langue ming langue tout toi partout to simi monde Mickey Joshua simi monde on fallait simi monde pe ko bunga te c'est le lobo ya mutu oui ma jaloux pour ba internet va se compter au jaloux pour fali tout ça wa c'est aussi un mieux album ne betité pe bana miki ba yeba ngote to il la musique na bana miki à part mikolo c'est bana miki ba yeba yo ndenge ba yeba fali ndenge ba bina filé bana miki musu tsenze ma bina filé o papo la ngo e papul ta ya beta ya nanano ya gizba o ta o papo la ngo mini mundi bisa o papo la ngo o tie ya nanano ya fali pour o papo la ngo moni to la na bana miki avant to kuma na mikolo mais quand même on dit que album il y a Célius comme ils bêta et bêta te pour bana miki ba yebon to kena to tameli 24 communes tout na ba bis Célio na wera soit ma dit musu ba yebi Célio te peto ni mamoni atoza ngalo nga na robo ya mise mo te to kota ba to kota to landela ka to sa promesse na nzemoni ne beta nzemoni ne beta pete ana ken le roi si ngana landela ki na bantimo beta na kebo na mona aigle po soki nzemo ne beta mikolo pa bolo soki bolo ken nzemo na o aigle beta na mbrina baba mikolo ngana bolo ken yo simba so ba dina ngwana e beti makasi na kepe boye mais au bout ça n'appelle que dynastie mélodie dynastie peso beta makasi album a faire ou est-ce que bloqué na bino bimisi wana akobeta nzoto na dynastie dynastie ok dynastie que on a le bien je sais faire ba ranger kana fali on a ndeni nous dans sa carrière na ndeni ezo ki kwa ranger bon na ndeni aigle kangi makamuna e na ndeni dynastie peso beta makasi est-ce que dynastie pe mikolo level que world pour dynastie fallait beti nino faire gola a beti makamuna e mais ezo pesa te nanga na moni il faut ba ranger na faire pour nino faire aso kota ma batute pe album nino simbate la musique beta ba vie pe ben internet Nixon te faire beta te faire un international niveau qu'il est lo et simba na ngote faire beta il faut ba ranger na fallait pour pas fallait pesa makam pour fallait na minute ça papi non tout na mona musique na benga e papi pour na nini na yebi koto fallait zali aba Robi de Mundipse Robi na mima pa wera même tapese makamba ye bana minute ya fallait pe et même bandenge na yo abima bandenge na vena ba reconnaître a Robi de Mundipse vena boye abi koto na boye a commissaire Robi de Mundipse Robi nous sabi c'est fall ayebi pe falli kota commissaire wera bimisa e na ba denge mo ba beta pe na ba wera pe beta mo ba vocal mo vocal ya bongo mais le père Robi bisa e ba même qui na ba te ba vite pas fallait appeler sa chance fallait moni fallait ba mutu fallait keto a orgueil azo gaité parce que mutu a orgueil soit de qui na te pa lobio ngana bo ngana numéro 1 azo orgueil hérité kuna alobi oyazani alobi wazali hérité pe kuna lobi kuna abipe ngani no mwinga na émission na wa ngani na sabu na numéro 1 bina Philippe Parole capable bien numéro 1 moni et dépendre na mutu nyonso ezate pour ce fallait bien numéro 1 aboyi bino ba vie pe lobi pe kuna faire Parole capable numéro 1 aboyi bino te mutu nyonso ba grandeur na zali pe kota tambula amini mandinga zali nenga zali pe ani ma pe batu ndenge pe ye ba bindele so ti batu mo ba pembe de lex bazo mona ka mutu mo bazo kweya moni bazo mona mutu mo bazo kweya pe fali azo bima boye te na sepela ki na Koffi Olomide na Didiston kota ko Marcia Kende Didiston Nike pe a kota ba Rihanna a sa mamo Didiston a sa mamo minene a ko ma pe na world na ndenge na ba ndenge na ye eza o sentiment to sepe nango pe to lingi bana mboka pe sa maka momo boye ezalaka pe biso drapeau to luka de ba to drapeau so tambola do wa fali pa tambola drapeau c'est que ba to bi wa tambola ngaso na moni na TV ndabe Didiston Nike ka tambola drapeau et ça rappelle bien on prend tout le monde peut bien faire full boss attends ça drapeau et ça la bête tout le monde attends ça et alors tout le monde tout temps alors là
Fabregas a bêta minute la micro. Na minute Fabregas a zaté. Na niveau hérité. On prend a zaté. Surtout le bibongo boyina biso. Surtout le bibongo boyina. Pe ngainda bwe ngana pour farli na za warrior. Nangolo mana koti na mobo ba o te homme d'hérité pendant za muterité bo mona ngate na za ngana ngoma mitangi na warrior. Mais na niveau héritage ali Fabregas a zaté. Pour la minute. So il on essaie de comparer hérité na Fabregas. Quand c'était nous le mot mi âge des mois et kundi Fabregas. Ah, nandeni. Ah, et si pe aloye ba hérité watana de ça c'est papa moellon. Papa moellon. C'est papa moellon. T'es papa moellon. Balamba moellon na bula mbala. Et si ça bango 3 sacs à makala. Ah, m'a vendula bien, sur le niveau héritage ali pour hériter papa moellon no ta hérité na maison mère oyemba pe hérité ya maison mère moi na muke ando beta pe ndule au sentiment papa moellon zo ta les Fabregas au ta la ma hérité watana na wenge ba JDT ba faire parce que na minute hérité kota zali un niveau mon côté pe hérité na un niveau de Fabregas za pembe na Fabregas avanda aye ba pa lolo et tiens to bandela pour la deuxième fois examen d'état za sous na gamba fali tenende ba Fabregas ndeni o mate kazaka mwana. Parce que là, on peut dire hérité, ou à Ozolo Béamico, on comprend pour Nini, de la source pour l'examen d'état pour la deuxième fois. Tu as CPL hérité, Watana, le logo, ça met tout le monde peut cannabis, sauf Fatih Béton, aïe, Bamara. Automoli, Naba. On dit bien, on a bourse, maman, Malénis à l'Obaki, mais ça, il y a pas de net. Bamikolo, Missou, Sonné, Nabaki, Namboko, yo. Bando, Galam, Sony, classe à la sonité. Moni hérité watana ba corriger ba mikolo miso o ba sisa classe te ba ya pe otombole poste pe si ba maman Denis o semi ba Fatih Béton moni pe lo sali oyo ba mikolo miso te o yama na kata mboka o yama na kata école o dokoli o sama mono c'est pe si mboka na biso mobimba pe hérité watana le lo sali ou sauter parmi ba te belé ba salangote peut-être les locaux zali to sepeli na ngo ça peut bien pour mikolo misuba salango ami sempre de quoi iba salango. OK, merci na moi Fabrice Manda aussi c'est to comme diana suka mes questions jamais na kotika na tout na yo Fabrice Mande limbisa biso album to yo ka mortel 06 ya Inos Bito yo ka peso beta makasi na obangi la bloquer na bino nixon le toto album mortel 06 na bloquer na bino wana moni Innocent, c'est la première fois pour l'album. Abeta va signer on est moko, ninga beta mais c'est la première fois pour ameka qui na sima moto pe va faire d'abord na album ba fali pour avoir album bandakala. Il pas meka qui na niveau Innocent pour qui album est simité. Oh. Album de Simba, elle est Simba. Simba te na ndento on appelle zo beta beta zo yo. Et Simba mon hérité watana bien. Aïe lolo ba on dit ma moto moni ngai naza pour fali mais si on dit mika fali na boye ba munga mona za pour mutu porte pas mon anima et ça perché pas na ngana ça maman ezala raté il faut nan ni mara fali kota zali nan ni mapé ba mise msu kota bazali hérité toni ma tête ok ba bar non que muta central capé la muta centrale ba bar rebelle central pour y ba mise ni na yo kanate un an qui est né, donc a fallu pour pas, donc hérité ou attendre bien affilé. Bon, on a Robin Mounibs, Gies Mawete. On appelle Inos Bipem Pandi, album 06, Mortel 06. T'es foutaki. Oh. Moni innocent fouté pour nini. Il faut ni ma fallu pour pas. Il fallait ça pas. Ayem doit payer sa makamu. Il faut ni ma. Eh yo boya rai. Mais pas ça moi na muki, mais on peut se makamu na bandenge na eh. Moi na muki. Na bilo mo ambriye pe mikolo ambriye mikolo ambriye nani ambriye mutu fali mta cartona wana ambriye nani pe fali mta présenter mboka pe mukile yebi ebi lo le tanga mito présenter mboka ambriye ma mukile mobimba ba vena so ba jibe pe na ba kota ba ndaki ba songolo pakala ba kota moni ndenge doza boye na minito fali ponga na reconnaître pona na ebi ndule ndenge kendaka à part fali na nino hérité watanade faire était pendant faire na minute yo to lo baté pas une seule madame souffrir ba kangié pour maramone ya moi na ye rien était pas na minute ba kanga faire était na minute faire un zalaté hérité m'ta remplacer
Pas se faire. Elon Naloba, journaliste Albiso, Nano, Papa Sango, il faut y barra, et autour Kolobate, bazo comparer Fali na faire. Bandaka le bandi lelote, bandaka la comparer ka Fali. Bandaka la mito ba longo lango. Faire dans mito za aussi là. Quoi dynastique na betité. Prison de dynastique na yo qualité. Pe abanda ba mune robeta ba musique na comparer pas faire pas lo baka yende nga boye. Robeta musique internationale ta denga lo baka yende nga boye. Il faut tonga bandaka na. Il faut tonga bandaka na o critique ki na o fala zo nyoka. Fala nyoka mia, fala nyoka mi. Pe to lo baka le lobby so ba tumso ba lo ba. Fala kabarate. Fala sunga rabato te. Fala sunga rabato. Yo lo bela kaiba ndo lo bela fali si ko lo nyo bénéficier na ngo. Yem to zo baka kabaka. Te fala kabaka. Yo lo ba fala kabato sali la fali nini. Pe o promotion ni no sali la fali. Pour que ni sa fali ndenge nini. Vie eza malembe. Biso le do sala na kutana fali te. Fala kabela ngelo roté. Nazo sali la fali. Pour naïbi koto fala zali. Il faut le ba sali la muteloko et monana promotion ça la maté dans ça la aigle. Pe fala au monana à reconnaître mambo sali la au sali mamba bien. Il faut bolo te fala kabaka fala ça ba bien fait na bato. Pe ayebi pe fali na minute yo fali à compter azar à le compter na minute compter ba rason de la forêt ba jibe pena papa chéri. Tout à fait fallu péwana. En tout cas, il pas na rangé à grand. En tout cas, merci beaucoup Nixon tout na moïdia Fabrice Mandé asinalenga to lekisi R to katala ka TV ezango ngata no caméra na bisina bosembo. Excuse Yanabi, lelo do senga to senga lelo to bakima na concert na biso. Ni to monaki pasteur ya Liloba nano yo pasteur ni Konde to pasteur Konde Dominique aloba na wenge musika. Yaki pour musique banda lobake pe biso le peu senga pe na pasteur Deniles pasteur Denis Pétache pasteur Denis les chers concert a fallu banda pasteur Denis ça sala pe aza vrai warrior peut-être c'est pas patron Deniles a c'est na mission nyonso o ça mamba bien on va passer Denis ça c'est la na hérité ou tena c'est na fallu pe ba bien warrior pe musique na biso le 29 et na quoi comme invité na bien le 29. Alors, tout dit ça, merci, moi, ça, c'est un jour, il y a des 29, tout dit ça, pour bien, tout dit ça, Martin Mobimba. Peu, vous en avez, peu, l'orgueil, vous en avez. T'es biso dans l'orgueil, les lots, on a ta mission sur la père, nous sommes école, banane, babo, fallait, on fait, fallait te débarrasser de l'orgueil. Et, yo moto, il y a un pays étranger, il y a un qui va mairie, qui va pour fallait. Yo mona, tu vois, PPJ, pas bimi, pe boye. Ba mindele miso ba petana ba mikana ba roye ba pete ba France ba na France d'abo miso ko na fallait ya to kana photo ya to kana ni mais minto jibe pas to biso to l'internet jibe pana kindi na France mindele ba landa ba kanga photo na mona na ngote na mona makamana pe fallait on point fallait ko ba photo ba mindele o sa mona ba mindele o kina ba Amérique ba to landa ye ngana c'est là. Moni wera son de la forêt a makamo ya ebi pour fali kota zali peton ni mara petit pe ba vi pour sali mama bi nena ngani mabino wera son ni mara je pe na ni mara ba blaze bula ba manda chat na ndi mabango peson ngana leki on dit m'appeler le scrum on dit m'appeler le scrum nani mi pa wera c'est de pas sala makambo mais na minute tena minute na minute via koye apena niveau ana te na minute vena ba ko sa ki domestique na poto na minute na boya pardon. En tout cas merci beaucoup nous sommes tout en attendant disposer to yambayo monde de la fin na ba dédicace na yo poto komi na suka monde de la fin na biso et que le monde ndenge moi monde de la fin to bois qui vient na biso Eric Mandala patron Bogos to bois qui Azmak, to bois qui Mako, to bois qui Girostar, on est les amis, les binafilés, on a dit Moutouma, musique a bien binafilé. Et si maman, to bois qui artiste des Kings, les monuments vivants, to bois qui Sansa, les leaders, artistes et comédiens, to bois qui patron, ça, patron, comédien, on a dit patron, comédien, leader, comédien, on a Simbi, patron.
toboki papi moma bien toboki mami lela toboki ladi esobe on sentiment moto apesa makambo ladi esobe toboki epa nosi ya mama Rachel toboki Cédric ya mama Grace moto abote somona kitoko mona ndenge mwa tokos et ça moi bien toboki Ezosé Manzang ya mama Sévérine toboki Carmel Mamboui mama na Aldi Poupa mama na Jérémy et ça moi bien toboki et ça moi bien. Merci beaucoup Nixon tout Nathan au disposa qui te yambaye tant que warrior lobeli pena makamna bino na ndenge esengeli. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette belle émission que vous avez suivie, présentée par Aurélie Vango, la maman des garçons capables.